chasse boyete boyete. Soki sa coalition nationale, boke salini, et Koufi, boyete boyete. Est-ce que tozali na agent qui n'a qu'à directement Goma? Est-ce que tozali na agent Malamova direct Bukavu? Beni? Mpona nini? Atekimo! Soki Kilomba tekimo kate! Alors, mon colonel, en tant que président de la République, qui a valu président de la République, qui a solo peuple comme la voté qui est. Alors, mon lapis de 50 véhicules, et attends, mon lacanama, soit disant pour la sécurité, c'est Mouto et peuple à voter. À Kokobanga, Mouto et peuple à voter. À Kokobanga, Mouto et peuple à voter. À Kokobanga, il faut de la cima. Mouto et peuple à voter. À Kokoswa, étranger va pour sécuriser. Étranger wana. Ba mercenaire. Baza futa ma 5 000 $ par mois. On va qui nous quitter. Et ceux qui nous quittent. Yo vu l'étranger va protéger. Na monoko na yo obimaki na 73%, 79%. Ceux qui peuvent voter qui yo. Au Corée qu'on soit étranger. Comment va-t-il là yo? Na kati ya cortège à mettre Kilombo. Attends la canapé de 50 véhicules. 20 motards, les gens qui nous quittent. Oye, ben, Obima Félix, ça doit Bima. Dans la cité de Oya, qui a comme un aéroport, à la 50 000 déplacement, il y a pas mal, il y a plus de 200 000 $. Il y a plus de 200 000 $. Est-ce que Namakala a Tozali na Maï? Namakala a Tozali na courant 24 sur 24 heures. Pour Combo Moane, que nous sommes matin transformateur, mon côté, Batia a na commune Namakala, pour de l'estage Lumbois. Et ça dit qu'il doit quitter. Si quoi, yo, mon tout le monde, je tambour dans la 50 véhicules, dans le cortège, 20 motards. Si quoi, mon peuple congolais, n'a pas de la ligne, n'a pas de Bana mboka bozao tout ça. Angela ya Congo comme la Enani. Angela ya Congo comme la Enani. Le biti le pont Moussale Simba et Seigneur Zana Martin Folu Boete. Martin Folu Zali Martin Folu Zali Combien na gaé prophète de la nation Pambate. Parce que makambu nyonso alobaki kokisa makambo ete boyete. Makambu fayi alobaki kokisa makambo ete boyete. Olobaki faut desala la réforme ya l'institution. Tilomba sali yango. Yango elingi kolakisaka Tilombo azali lili bapo. Azali na bele ya koloba boyete boyete. Apemisa Kimbo, bon je prima parce que bazongela makambu susu konombo okokoza maloba. Pour la activité de la mission de Moural Kokende. Mettez moi na boka Gordon Guillaume Maboko. Mettez moi na boka Guillaume Maboko. Baneside oye. Bana la Mouka oye. Bana Résistance Lafayette oye. Toyete. Tokobala ou tokobangisa. Tokobala ou tokobangisa. Tobetela le président Eli Maboko. Bana ya Congo, biso tozali ba sentinelle ya peuple congolais boyete. Décidé zali sentinelle ya peuple congolais boyete.
bazo eside tokolanda vina eti na su mpona kodenonse mabe oyo azokosala na mboka na biso boye te na panza pesanga litoi bandeko na nga ntango tozoloba lalaka na kanda lamukaka na ka botuna nga eza nini bandeko na biso na kisanga na mito baza kotomboka mpona na mito bavictime na kisangani batomboki makasi balobi boye ke bango Uganda apesaki l'État congolais 59 millions boye te apesi bango 59 millions mpona esunga bavictime oyo baza na kisanga tomoni ndeko Costa Mutamba aexilise kaka 20 millions boye te yango bandeko ya kisangani batomboki na ministre oyo bazoloba mbongo wana ekeiwa bakomeli président ya république alanda dossier wana malamu boye te parce que détournement ekomi neti jali pate boye te soki yo oyibi na ntongo wana ayibi na pokwa boye te yango wana moyen bana kongo bazala na nzela malamu ezali eske nzela malamu ezali eske kuro ezali eske mai ezali boyebi mpona nini nzela ebukanaka naloba nzela ebukanaka mpona retro commission boye te soki entreprise apropose mbongo na ye l'État congolais aye kosenga bango retro commis yango tozoloba presse oyo basala na presse université oyo banda freshi tilobo banda époque ya mobutu eske bukana kende zambe omona ngo nde eza kobukana kende kivonzi omona ngo nde eza kobukana eske misala ezosalama malamu yango tozoloba mpona intere ya mboka na biso ifo tokende na dia le seul solution ezali dia eske tokokobetela mwana mboka epreseli maboko mpona ide dialogue euti lelo te boye te dialogue euti banda na 2009 boye te banda na vie ya eside dialogue cohésion nationale ezalaki déjà na plan ya mwana mboka Martin Fayulu boye te donc tokomi na 2022 nde toke koloba oso na manifestation ya kisangani boye te donc tomosi mboka ezokotambola mabe nde tobimisi yango lisusu boye te le seul solution oyo kobimisa biso na crise ezali dialogue na Congo tozali na 3 crises oyo tozovivre boye te na panza pesanga litoi première crise ezali crise sécuritaire boye te eske bandeko na biso na este bazolala pongi eske na este bandeko na biso bazovanda malamu kokufa na kokufa koboma na koboma kozele na kozele boye te soki tolowe na este toye na kati ya capitale na biso eske bashene batambolaka malamu basoda kokanga bikangakanga boye te ata jene asala eloko te soki abimela kwe soda kangi ye boye te nyonso wana ezali gouverneur ya mabe bazokogouverne kongo malamu bandeko na ngai to tozoloba lalaka na kanda lamukaka na kanda boye te tozoluka dialogue mpona emema mpe ya mboka na biso boye te me tozomona ndeko Tshilombo ye azoluka mabe ekoma na mboka na biso ndeko Tshilombo ameli biso séparation boye te tolandi biso nyonso awa déclaration ya président ya organisation ya baswahili boye te komona ye ezali Ari Musa Kitoko boye te ye alobi boye ndeko Tshilombo ye prochaine ezali alimwisa baswahili na tete ya république boye te yango alobi ye ndeko Tshilombo ye asigne guerre entre baswahili na baluba eske wana eza malamu yango tozokoboya yango ntongo midi mpo kongo tomesana kovivre esika mo comment c'est possible naloba ta nde kodo guillaume alobaki comment c'est possible moto ayiba na ye kala boye te ayiba na ye 245 millions toyebi mais baoyo bayibi lelo eske baza na prison Nicolas Kazadi aza na prison eske Christian Tshisekedi aza na prison bato bazoyiba ntongo midi pourquoi eske baza na prison détournement euta wapi bandeko
Détournement et Outarès Grand de Kokulombo avec du pouvoir. Pourtant, on est Kokulombo, Nego Kabila a nommé comme président. Après quelques mois, il y a comme Michelabiso, procès à 100 jours. Procès à 100 jours, il y a un million. Après quelques mois, tout le monde est Kokulombo, il y a des journées, 22 millions. Parce que ma caméra kosana manamboka oyo ezopesa biso kanda yango le président élu azobela ntongo midi pourquoi les seules solutions oyo kobimisa bana Congo na crise oyo tozali ezali dia dialogue ezali bakongolais na bakongolais tosolola mpona kobimisa bakongomani na crise oyo terme oyo tokolobela na dialogue ya liboso ezali vérité boye te tokolobela vérité terme ya mibale oyo tokolobela ezali réconciliation boye te bana mboka lokola le président eli aremarke crise ya Congo ezali baconflit boye te yango ezokolakisa na minute oyo régime ya ndeko Kilombo akomi kosala vengeance boye te kokanga bikangakanga kokanga bikangakanga wana ezali kokita susu mboka na libulu boye te troisième oyo tokolobela cohésion nationale ya boye te yango tozobela ntongo midi pourquoi cohésion nationale mpona mboka na biso boye te mpona Congo ebonga mpona makambo échange il faut tokende na dialogue national nde kosala mboka na biso tobima na crise dialogue ekosalaka tostope miyibi oyo bazokoyiba mwana mbongo ya bana mboka ntongo midi pokwa boye te yango le seule solution ezali dialogue national. Pourquoi dialogue? Tokokende na dialogue mpona tosilisa guerre oyo ezali na este deuxième mpona tosilisa pasi oyo ezali na mboka boye te totya bato oyo bakokamba biso mpona libumu na bango mpona libumu ya peuple congolais boye te na ye petit peuple na mwana ya ministre bino nyonso boza na droit ya mboka na mbongo ya mboka oyebi na bapays étranger batiaka mpona nini bafutaka na motu oyo asalaka te botunango mpona nini parce que azali français parce que azali belge parce que azali américain boye te aza na droit ya kozwa mbongo ya mboka na ye boye te estce biso oyo atozwaka yango estce biso oyo atozwaka yango ntango mokongo azoteka baminere il faut congolais nyonso asala nini abénéficie parce que azali congolais biso mbongo ya mboka ekoma mbongo ya makangu na bango boye te ekoma mbongo ya bana na bango boye te yango biso eside tozali basentinele ya peuple tokoloba oyo ezali mabe boye te yango peuple congolais le président eli Martin Fayulu azoloba ntongo midi pourquoi tozala na nsima na ye boye te tobuna meme komba mpona tobimisa mboka na biso na libulu boye te bato bakotisi mboka na biso na libulu ezali ya liboso ndeko Kabila boye te ya mibale ndeko Tshilombo boye te yango azobenga bino boya bofuteni komba na ye totambola nzela moko mpona kobengana bamiyibi oyo boye te bato oyo bazokodetourne mbongo ya bapeuple congolais boye te tala Kongo ndenge ekomi kolia ekomi na pasi peuple congolais soki abimi te moyen ye ezali kovivaka na hotel du jour soki obimi nde kolia soki obimi te moyen lia salaire malonga ezali koyebisa ngai moto azokosala ozokofuta ye 500 000 francs congolais akosala nango soki afutelaka ndako ya $100 na francs congolais ezali combien 300 000 akotikala na 200 000 boye te na 200 000 wana soki aza na bana kati akotangisa bango ndenge yango tozoloba peuple congolais na mbuka
obunda mpo na mboka na yo boye te moto akobunda mpo na mboka na yo kozala tobunda mpo na mboka na yo kozala et seule solution oyo kobimisa mboka na biso na crise oyo kobimisa mboka na biso na souffrance ezali dialogue wana tokosangana na ndeko Kabila na ndeko Katumbi na ndeko Nanga na le président liboye te mpo na nini tokosangana na bandeko wana nyonso toboyi mutu soloba non nga bobengaki nga te yango natikali kaka na zamba boye te yango mpo na pe ifo biso nyonso tosangana totia makanisi na mesa toyeba ndenge nini tokobimisa mboka na biso na crise boye te ndambu nazalaki na koloba yango oyo napema mwa ndambu na kozongisa maloba epa mokonzi na biso liboko 1 ya funa ye pasa na maloba koloba ntongo azoya obekeli ye maboko